Yaka osaboni na aime la grâce TV, c'est non stress. Nzambe ne mokonzi. Ça pena ba vantité puisque ngana kutene farafar ezate ke o na intermédiaire à moto. Non, nzambe pena visiter ngaye moko et presenga ponga pena ndima église. Taka église bat ba ebi to pesa bango ba bagi, ba chaînette, ba gourmet. Mais na ke église wana ba convaincre nga. Ko convaincre nga c'est-à-dire esambeli na bango, mateya na bango, auquel jour batika lo balangai to ana posa oya na biloko na awa to tumbango. Sirène wana yepe ando salozala. Oui, abana ko lembola ngai, azo soigner ngai, pona za ka propre na za kitoko. Na âge nanga naza na mbule belé fort et belé a jeti. Omoni bato to za bango âge moko. So to fandi lelo bakoma bakoko na ngai. Bo yem tabanda ko lembola nga. Okuta na biso ezalaki soki na yebi ke mukolona ta mususu prière moko boza makasi. Mais kokuta na okuta na presque chaque jour. Mais to na jour moto na okuta na ezaki jeudi. O ezaki to sa pena église ya tout le monde. Ezaki jeudi mais kokuta na bino ndo bi e bande ko singa présence physique ou bien bande ko sa ba incantation ko se téléporter to benga ngoni bande ko kokuta na ndeni po ezape na mususu bazape libanda mboka bazana Angola te po te église eza en Angola nde ezalaki awa na Angola mais batu mususu bazali libanda mboka comment bande ko sala pour que ba joindre na bino. Merci beaucoup pour la question na yo. Batu bazali libanda mboka banonso na bango na internet. Satan le diable azalaki ange Lucifer, ange lumière. Oyo zalaki avant. Oui. Ye abandaki koluka atrichaka Nzambe osala. So Nzambe a proposé que na sa merveille azala mwindu ye aluka sala mais pema ya souffler mutu po muta sala ma ezate. Atali bon na banda oyibaka batu oyo Nzambe azosala. Na ebite so comprendre. Na koyiba bat Nzambe osala wana c'est que ye Satan au moins lelo c'est Nzambe abika bona kangi ngba isili moi pe mon kileta mbola susu ezalate Nzambe tiki a réunion na pour ba comprendre munene na ye nete dingwe asa Satan na za de anet na minicho na Nzambe na minicho na Nzambe. Parce qu'on a prise nino rokanga yango ngamo e kamusanga po na nguya te o eka pa Yesu ka lobi awa wana na nguya te on a ba expérience oyo edingwa sala déjà ba pasteur kuta ba 35 ans de ministère des habits to banjo longola bila siko na ngo mselo moko boye na uti kote dingwa utaki to na bonzambe ezali dingwe ezala kabo akabo ezala zombie de kibambi ezala maboko tomu ezala donatangi tous les bateaux yo bazana fétiche makasi obino boyebi o bachuchu sida ye kutu kotanga ete kotanga bango te fe na lo babongo na lobi bongo poani na lobi na bongo po na uti place o biso ne soto zalaki na yena bonzambe c'est que na facilité obeta bango ezakaka alongoli na monde visible a commencé na monde invisible. Na habité ceux qui na famille na bino déjà et comment bo perdai moto moko motake na toilette ake mona na moni yo donc tel que ba longoli na monde visible a comme na monde invisible Nzamba tiaki asala 30 ans na mokili asali 22 ans 8 ans etikala ki ba longoli na monde visible comme na monde invisible a comme Caïn mazo continuer ko exister a comme Caïn a comme kotambola tam susu yo ozana ndeko moko na bengela a habité ke ndeko no akufa me bakuta na ye ah merveille kuto dene etikolo babo akufaki na ebiti susu ba iswa mususu moi akufaki mais mobali moko alingi apesi mobali on adresse ayepa na bango yo kuta bazama matanga ona oluka mari o mari akufa ta kuta matanga to ba babandole la susu donc on eza ba mort précoce et yaka na kotosa ba parenté na kozala keto na kotambola ndenge Nzambe alingi te Nzambe asala moto na mokili faut moto ba nokufa à partir ya 70 ans ti 120 ans ebi secret na yebi ndenge na replier pour na neutraliser oeza place na utaki omoni ma merveille soki osala masumu te osambela bien te biso tozwi temps 33 ans ya kotambusaka kombo ya Satan kombo ya Satan comme ndene na bonzambe bo na découvrir que Nzamba na force plus que force koleka ye oh
non zonga sous non ça. Mais moi curiosité pe avantage nini o ozwa ki mingi na kotambusa komba Satan. Makambo ebele na sali connaissance na ba tebele ba comédien, ba musicien. Opesi makambo lelo. Comme toi ba da kombo église, c'est pas mutsaka beto da générique à église wana ebi da mettre na ngoyeyo. Baloba na nga la grâce te. Loko dia na l'église, afin église pe kufati. Pour nga visionnaire déjà, na changer dans les côtés. Tu comprends na ok mais comme on a église. Mais comme on a église, toi ba na kombo église abato yebage ba na pele lo botelengani parce que maître ababi abongwani na. Bon, église ezali na oka église Saint-Esprit hein, o dans na portugais, Spiritu Sanctus. Bana bato na bebi saki. Boya kolandanga tolanda Nzambe. Po Nzambe na suite fin. Soki pe olingaki déjà obeba yebaka ke kobuka na te oyebi ndako na nga oza numéro ya téléphone na nga benga nga yaka to banosambela Nzambe. Le grand plaisir est pour nous de vous savoir vraiment très très nombreux devant vos écrans, devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones, pour nous suivre sur cette chaîne Aime la Grâce TV. Aime la Grâce TV et la chaîne où écoute Armand Banda pour Nabino. Merci na abonnement Nabino, merci na fidélité Nabino, merci na mon sponsor officiel, hein, Babi l'agneau sans tache, Zé Azaria Bapoma, le cœur de sa femme, le maître boss, Yo Azalarawana, vraiment, hein, Ngile Kaka pour nous soutenir. Chaîne Oyo Ekende Liboso Babi 2022 tozana etina suka dans tinati hein, parce que yende a pesa kelengi as a maître boss. Merci na Rossignol O Sembe O Matoko yeah ça toujours là derrière la caméra pour faire plaisir na cette chaîne ya Aime la Grâce TV Mosala Oyo Ekende Liboso. Lelo na zanga mo côté comme bomesana toujours kozwanga na plateau na zalara souvent na invité alors lelo invité il y a besoin du jour maître Santo Bilokota ingisi quand même na plateau pour appeler ça éclaircissement aussi ni ne comme là qui agutana nana maître Santo Bilokota shalom shalom Sainte lumière de Jésus Bilokota souté oh Bilokota souté Bilokota ngolo côté là nguna ouais pour vous dire que nazalaki Santo Bilokota lumière du monde aujourd'hui nazali Santo lumière de Jésus. Voilà. Voilà, Santo lumière de Jésus. Boyo qui est toi habité na Jésus bakisami na suka. Mais tomi toni pe Maître Santo Bilokota. To boyi to kota na na kati parce que amso ezana bato ebele pe ba Rolando ka lelo. Alors ba kolingana ba eba Maître Santo Bilokota azanani en deux mots. Ouais, Maître Santo Bilokota azalaki catcheur, catcheur. Au mokili mobimbe biso na bi mokili mombase ke 5 continents mais Maître Santo Bilokota a tamboli na 4 pays Gabon, Brazzaville, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa et puis Congo-Angola mais aebani monde entier donc c'est ça lelo Maître Santo Bilokota azaka catcheur mais a komi ko salango par un nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Mituna tomutuni parce que tout le monde a demandé ces obaks sous mituna likola mituna. Mais Maître Santo, ni ne bakisi Jésus. Finalement expliquer biso vraiment ni o ya contestar ya sikana vina yo poto moni pena elobeli apparemment comme peut trop sérieux hein. Ah mais oui hein. Tout ça la blague puisque nyonso ba parcours nyonso to leki Nzambe ne mokonzi ça pena ba vantité puisque ngana kutene farafar ezate ke o na intermédiaire à moto non Nzambe pena visiter ngaye moko nazaki na hôpital wana l'hôpital wana c'est docteur Congolo Auguste
docteur Kongola gauche wana aza évangéliste. Alors docteur Kongola gauche tout na kosala une opération na lotie 3 fois na ndoto nanga ate yanga kaka nzamba lingio fo bongo la mutema nzamba lingio fo un bon jour na la muki na tunie na biyo sambela wapi alaxinga kizama na posa na kende église na yo oh c'est bien to kenzela moko na memo pena na mutuka ameminga na mutuka na ke église na bango ko l'église wana papa na biso apôtre Sylvain Roger Kankonde Tioyo Sirokati papa ayambaki nga to sololi na ye ba critère o na mon église wana na comportement église et presenga ponga pena andima église ti taka église bat ba yebi to pesa bango ba bagi ba chaînette ba gourmet mais na ke église wana ba convaincre nga ko convaincre nga c'est-à-dire esambeli na bango mateya na bango aucun jour batika lo balangai to ana posa oya na biloko na awa to tumbango nazila tim komsu na tuni ba papa abi non yo lokolo bongo ni motema tozo neutraliser biloko na par au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ biso to benga biloko te po bat ba benga biloko za ba ta publicité alingi ba yeba ke église na bango basala ki bo me kuna parole de Dieu ya kofanda et puis ba priya kapena nzambe ya solo na ye kolanda ba critère mususu to kutana na papa sans problème na ye ko vanda na hôpital to yebi ke l'église po ba ya hôpital en hôpital faut ça effrayant l'église mais ngai na va effrayant l'église te mais tous les pasteurs ba bongisa ki jour ba ye hotalanga tina église et puis na hotalanga wana ba gagner sous ba âme mususu pourtant ba kotaki makamso e salamaki donc tant on a kutani déjà na nzambe makambo nzamba oselanga mutakolo balanga itiki nzamba salaka te non catégoriquement faut na prier puis makambo nzamba saliso na sambelité c'est na zenga c'est ça en fait yango moni lelo to komi ko sambela na lingi pe bino nyos tuboya côté na ngai na bana nyos na sala il faut baya ko sambela po ba pesinga lisu force ya Samson devant tout le monde nazui baptême ya mai nazui baptême ya Saint-Esprit batelemi singa de église ba charger nga force ya Samson omoni eloko nazoloba église wana ba convaincre nga ba peksinga na s'entraîner te ba peksinga na bunda te s'entraîner mais bunda au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ longola biloko na wana traitement na yo traité soko belela ka nzamba ba koko banda ko belela Seigneur Jésus-Christ traitement on a traité montage de guérison au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ça. Donc quand nenge nazalaki bazui yango ba transmettre yango na bonzambe siko c'est que ba convaincre nga déjà. Pour l'église monsieur raté boete ko sala suboete sport et pekisa mite ba pesinga na ba verset biblique o esengi ke mutu fa sala ka physique na nzoto mutiza très bien. Musala na ngeza bitumba ba pekisinga ngote nazomona déjà que kuna parole de la vérité zali. Donc, il y a apôtre Sylvain Roger Kakonde, mon papa perse. Bah, bonjour, Nayo. Bah, bonjour, bah, pasteur Nyon sur l'église, bah, pasteur Shekina, bah, Sylvain Junior, Congolo à gauche, tout, pasteur Maréchal, pasteur Pascal, Kabangu. Donc, bah, pasteur Nyon sur Bambote Nabino tout. Bambote Nabino, maître Santo Tobi, vraiment, toujours qui est un peu mbango, parce que. Bato bazon di mako bonga na ote po tolala kika un bon matin boye maître Santo ayeli biso oh maman merveille na bongwani ah papa kande to ebika yo mutamunoko adversaire makasi ya maître maborotomu hein o mokili mombalelo yebi siko na l'équipe on a force naza son adversaire to ebiki to zonga vraiment olali ka olamuki po kaka seulement obande kolota évangéliste wana aye côté yayo. Tout le monde pende qu'on a un peu mususu, bon, pour ne pas citer le nom, les autres comme pasteur. Mais bato bino mi balé bazon di mabino te babi wana bazena bino bolingaga boko takomba yesu nakati po bolia ba mbongo na bino. Merci beaucoup maman merveille question mo kitoko nga na yebisa bato bazon di maté nzamba o convaincre bango. Soki ndeko na nga wana ndenge andimeli nzambe to ayambeli nzambe na yebi yango te mais o yangai
so muta ondimate nzamba o convaincre bango puisque j'ai la force du Seigneur Jésus-Christ na komi penza ko sambela yo muto zo ndimate nga na komo sambela na oye bisoke nzamba ko convaincre yo muto ondimate nga na osambela nzamba ko convaincre yo que santu alongwe santu biloko ta lumière du monde a comme santu lumière de Jésus. Pour lumière du monde ezalaki diabolique. Maintenant bazui lumière wana telaka na baptême nanga ko dindisanga na mai na mona mama na pole mwinda ya munene na samai. Donc c'est que mwinda wana nzamba transformer en transmettre en na kibonzambe. Oya zondi mate akondima po aomona comportement nanga aomona kovandela nanga aomona ndenge nanga nzamba ko convaincre ke wana mwana nanga mutu nanga so mutu azondi mate akilo zwa bizwa na ye aya omekanga o comprendre que na comme na force plus que force mais quand même maître Santo Atoebi lelo opesi pena témoignage que nzambe akutana yo to moni pena basine ya baptême mona ki grande lumière mais toebi osali beaucoup de temps na catch so ko zongisa mamba ndeko sima oyo nayebi ke peut-être témoignage oyo ko meka ko fortifier bato et ko meka benda bato lelo tango yo pe obongani motema obongoli plutôt motema oyepa ya Yesu lelo komi lumière de Jésus mais ce qui ko pesa témoignage nandenga mukuse lolenge nini oyo okotelaki na monda molili et tango koti na monda molili babiloko nini oyo salaki pour que lelo o mona maki non babiloko na sali na osala ngo souté parce que lelo na bongwani. Merci beaucoup. Question noeza kitoko makasi mais netinga na télévision boye nzambe na permettre nga te pona pesa témoignage. Loko nzambe na permettre nga te na pesa témoignage na pe na temps pesa témoignage te. Makam nyonso onga na komi ko sa lelo, il faut Saint-Esprit et lo bananga sala boye. Neti Saint-Esprit et kitaki na ndako nanga et yebisinga chaque vendredi il faut na lekaka na jeûne et prière. Chaque vendredi na salaka jeûne et prière. Papa na ngai Sylvain Roger Kankonde Tiyoyo azoki message il faut chaque jour to sambelaka tongo pourquoi chaque jour to sambelaka tongo pourquoi ngana na libota na ngai siko lokola nanu nzambe atali sibiso makambo témoignage te na oleka télévision na pesa témoignage poani c'est na lekina pesa témoignage c'est que na osa ba ventir makam nyonso nazozwa nde guide ya nzambe fo nzambe aloba nanga salabu na sali salabu na sali salabu na sali metango nzambe na lobite na koloba teke ngana kotaki boye na salaki boye na non soki kosola na papa na ngai ya molimo oyo azali apôtre Sylvain Roger Kankonde Tiyoyo na sololi na ye na kuzu mais pona oleka na télévision bo fo nzamba permettre nga c'est ça en fait. Apparemment de tozo banga sirène wana oyo bande opesi ba beauté pona moni pe Vivie Santo apparemment beauté pe ke ndeti sirène ngwa ibio déjà azongi bilo on est déjà avant na force sur pa na ngai te mukolo beauté za nzambe même ye po azala nenga zala ki wana sirène wana nzambe nde mutalinga ki azala poso nzamba linga ki azala talinga azala te ezaka tozaki na ba ignorance puisque ngai banda bomona na ngai na tikozo baptême te premier baptême na ngai na une église wana c'est merci. Premier baptême. Donc on a les catholiques qui ont des baptême na catholique, na protestant. Mais on a un grand choriste, il y a protestant pour mon pauvre père Azalaki et pasteur na CBFZ à l'époque et na CBECO, CBEZO à l'époque. Ma mère Azalaki diaconèse na CBFC à l'époque, donc nous sommes protestants. Nous avons une famille surtout bazaki ba chrétien. Imagine toi moi nanga mobali aza apôtre. Donc si les loni bazabou ba regretaka ba rater am moko boye ake na une église mususu. OK, ezan nzambe. Pour bon pe bazan na église. Na bana basi baza ba bergère, ba dejiwana, ba kati, baza ba bergère, na bana mibali ba berger. Donc sikoyo na kena l'église na bantu mais na ke côté mususu. Tu vois en fait, notre grand frère, deuxième na chose apôtre, mais na kena église na est apôtre Bordeaux qui était réellement ba mote na mon grand frère que j'aime beaucoup. Ma petite sœur à landingai as évangéliste, mais na kena église na été Micheline Kiteri. Ba bisou oyebi déjà des grands frères nous obenga ngambinga zo
des grands frères na lela yo. Donc na ken église na ba mais nzamba bengi nga côté mususu. Ozo comprendre. Pona otalisa munene ya nzambe. Tant que bango mo babande ko boudé, banoko douter, mais là ba comprendre pendant na temps to vendre te ya pena bongwani. Ah, to rateka amboy. OK, nzamba za na ndenge abendelaka mutu, na ndenge amemelaka mutu, na ndenge abongolisaka mutu. Mais on dit que quand même sirène wana yepe ando salozala. Oui, abanako lembola ngai, azo soigner ngai, pona za ka propre na za kitoko. Na âge nanga naza na mbule belé fort et belé a jeti. Omoni bato to za bango âge moko. So to fandi lelo bakoma bakoko na ngai. Bo yem tabanda ko lembola nga. Na ye na bonzambe balobi na nga boye. Nyonso oyo nga na zwaki na musala wana. Nazoloba wa papa na nga mtalobaki. Mon père perse, apôtre Sylvain Roger Kankonde Tiyoyo, Sirokati, alobaki na ngai, abi papa, nyonso zaki nango, mituka, mbongo, oyo ezalaki, ozalaki nango na mupanzi wana, nazo transférer yango, ndengo ye kotoyo au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donc, eloko moko elongwenga ezate. Mbongo oyo bande ko sandi c'est pas nguma. Via transférer ngo lisusu na ndengo komi na kati ya Yesu. Mais nzambe biloko na nyonso nzambe. Oyo bande ko bimise pa nguma. S'il te plaît. Biloko wana nyonso tu ozo mona ya mokili. Mutasala yango nzambe. Tango o deje bimaki. Yango wana ezali. Siko neti na minito nguma osanza sute. Mais nzamba banosa miracle na kose iloko moka mukie na zumbongo ebele. Par le nom puissant du Seigneur Jésus. J'ai la foi et la conviction. Ce qui n'andimi na makamnyo surtout na tikango po na yebi o ni naza na yebi o ni ninga na ndako solola na ba pasteur nanga na papa na ngai apôtre Sylvain Roger Kankonde Tiyoyo na yebi makamni tala omoni ko bongo la mutema ezaka facilité nazo senga nzambe merci na ba prière na bango batika ngate batindela kanga na ba verset biblique na ba prière tout le temps na téléphone. Pona kaka na zala solide. Pona kaka eloko moko ezanga ngate, pona kaka na zala bien, pona kaka makamnyo su ezala kitoko. Donc c'est ça. Kolo makamwa nyonso eza nzambe. Kolo makamwa eza nzambe mais viens sans toi. Na ton nyonso oyo sali na kati ya kati. Combien de personnes oyo lia? Tala koto lingo misama sola mabe. Tala koto lingo misama sola mabe. Wana ezo yaka na kati ba témoignage. Siko na loba déjà na opesa témoignage te. Siko tant yo ye wana. Ezo wana opia témoignage. Kasi eza omoni na bité soki o comprendre que tango obimi na monde na fulga po yo kisa monde wana soni. Mais si on ozo batela makambo na bango ndeti kaka ozana yo nanu ozo sepana nanu ko bomba makambo bango ndeti olingi na ko bima na monde ngo tozoloba no kaya munoko mais makambo ngo eza kaka ma merveille elo mono yebisa yo so moni mutabongwani lelo apesi témoignage lelo escroc ono yebiso makambo nyonso tu o muto abongwani po muto asalango faut être dans la guide du Saint-Esprit. Pour Saint-Esprit, si on a tindu eloko, muta ko menacer azate, muta ko sala eloko azate. Est-ce que ebi question na lobita mtsuna lia mwana na yo? Ka siko monsieur baby. Ah, mais tant nzamba tindi nga de bi kende loba. Muta ko sala eloko azate. Po ebi déjà que na bongi si mwana na nga na minito na kisangala, pese moya do de atazoya kazo do abeta kisangala da ngana kata kisangala fermé. Si on a bana oyo baby sandete ba musicien o ba yake pana o ba ndeko ya ozo makambo bon na ba mise bele oyo pesa makambo parce que na ba monde na bino bando ke kuta na ba wera o bando kuta na ba bina filé bo ke kuta ba fabrique bozaki ndako moko na pena to ebi po beta biso pe da ndi lisolo na ninga libanda liboso caméra te to ebi da lisolo wana mais lelo to zo na plateau siko bana bato wana oyo baby sa pe o mema na monde wana siko sort na bango ezali naninka na ebiso soki oyokai na bebisa bana bato na bebisaki boya kolanda nga tolanda nzambe po nzambe naza suite fin soki pe olingaki deja obeba yebaka ke kobukana te
oyebi ndako na nga oza numéro ya téléphone na nga benga nga yaka to banosambela nzambe. Donc ngai naoloba te to nalobi makambo kobongwana te mpo na so ndeni awa nde farce. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le nom de Jésus mon sauveur. Force mosusu eza awa. Donc yaka tosambela nzambe asoko yembaka apeso mongonga kitoko so saka théâtre apeso ba idéologie akofungola mutuno lisusu oza ba okoma ba théâtre kitoko soko beta bale okoma su mama na joueur soko za pe quartier oza force ninga na zui force ya osakana te pour tous les quartiers banana edingwe o bino boyeba muta beta nga za te so muta beti nga seke nzambe alo kuta nzambe azalaka te. Pourquoi na bikena comme na force déjà nzambe boye boye ba déjà qui bo sambwe na bino déshabiller voire même ba pasteur liboso ba quartier 1 là ba pasteur ba déshabiller on so des aventuriers asimi pena bible moko kaka déshabiller na lobi ba pasteur oyo écoute na rake ngai mutakisi na ye na mekio so la neli pasteur wana mta mystique. Ah oui muto za neti apôtre Sylvain Roger kankonde ti yoyo tout est tout le fort makasi bonzambe za kuna so na oloba no bongo Satan le diable azalaki ange Lucifer ange lumière oyo zalaki avant. Oui ye abandaki koluka atrishaka makambo nzambe osala so nzambe a proposé que na osala merveille azala mwindu ye aluki asala me pema ya kosouffle moto mpo moto asalama eza te atali bon na banda koyibaka bato oyo nzambe azosala nayebi te so ozocomprendre na koyiba bato nzambe azosala wana c'est que ye Satan omoi lelo so nzambe abika abo nakangi ye ngba esili moi mpe mokili etambola susu ezala te nzambe atiki ya réunion wana mpo bato bacomprendre monene na ye neti edingwe aza Satan nga naza deya neti na minitio na nzambe na minitio na nzambe. Parce qu'on a pris nous rokanga yango ngamo e kamusanga po na nguya te o ka pa Yesu ka lobi awa wana na nguya te on a ba expérience oyo edingwa sala déjà ba pasteur kuta ba 35 ans de ministère des habits to banjolo ngola bila siko na ngo mselo moko boye na uti kote dingwa utaki to na bonzambe ezala dingwe ezala kabo akabo ezala zombi de kibambi ezala maboko tomu ezala donatangi tous les bateaux yo bazana fétiche makasi obino boyebi o ba chuchu sida ye kutu kotanga ete kotanga bango te se na olo babongo na lobi bongo poani na lobi na bongo po na uti place o biso ne soto zalaki na ye na bonzambe c'est que na facilité obeta bango na yebi secret na yebi nde na replier pour na neutraliser o eza place na utaki omoni ma merveille soki osala masumu te osambela bien te biso tozwi temps 33 ans ya kotambusaka kombo ya Satan kombo nde na ye na bonzambe boye na découvrir ke nzambe aza na force plus que force koleka ye nozonga soki na osala. Mais moi curiosité pe avantage nini o ozwaki mingi na kotambusa kombo ya Satan makambo ebele nasali connaissance na bato ebele bacomédien bamusicien opesi makambo lelo bazofula napesi makambo te naoloba connaissance tanke baoyoka maître moko bo maître spirituel moko aza po biso ba maître spirituel ya bavanti te na ameni te po ozalaki mpe na église obengaki mpe bato na église no mpe bamisie opesaki makambo. Oui nazalaki na église oyo nanda opesa lumière kombo na onini oza sa moi kombo to yeba da kombo église te po mutu ka beto da générique ya église wana yebi da maître nango yeyo baloba na nga la grâce te lokwa dia na église afo église pe kufati po nga visionnaire déjà na changer na nga les côtés tu comprends na oboke wa mais kombo na église mais kombo na église to yeba na kombo église abato yeba ke bana pele lo botelengani parce que maître ababi abongwani na bon église ezali na oka église Saint-Esprit o eza na portugais Spiritu Sanctus. Voilà. Ils ont un local pe. Oh, ils ont un local. Nanda kunayo. Oui. C'est comme bande kokuta nande. Kokuta na biso ezalaki soki na yebi ke mukolona ta mususu prière moko boza makasi. Mais kokuta na kuta na presque chaque jour. Mais to na jour moto na kuta na ezaki jeudi.
Oizaki tout ça pena église, il y a tout le monde. Ezaki je dis mais kokuta na bino ndongo bi e bande ko singa présence physique ou bien bande ko sa ba incantation ko se téléporter to benga ngoni bande ko kokuta na ndeni po ezape na msusu bazape libanda mboka bazana Angola te po te église eza en Angola nde ezalaki awa na Angola mais batu msusu bazali libanda mboka comment bande ko sala pour que ba joindre na bino. Merci beaucoup pour la question na yo. Batu bazali libanda mboka banon sona na bango na internet. Bazola na prière na internet. Bango pe bazotina ba message na bango to ba prière na bango na internet. Boko kuta na ba chaque jour wana ezaki pe na internet mais ya kokuta na physique ezaki jeudi. Voilà. Donc même chose ali ba côté wana te mais non toto luka. Sanga ka biloko moko boye. Ah merveille. Mais sant obongwani to obongwani te. Ngana bongwani na émission boye. Pona na omoninga mukolo nzamba opia permission. Tout ça là, ata un mois na yo, les mission, l'obé mission, pour nous décortiquer le monde. Mais le quoi nous maintenant permettre, je ne peux pas faire ça. Bon, le quoi nous maintenant permettre était mettre à santo. Tout ça n'a pas si moi quand tu es bien, de qu'on a biso zombie de Kibambi, vraiment mes sincères condoléances à outé ko perdre maman, na leki en même temps, tout le monde peut avoir lelo mettre ma bokoto ma outé ko perdre élève. Mais comment on a bango ko koufe la mbala moko. Na ebite pourquoi liwa ya mbala kata bongo na milieu na bango, yo po yeba ki secret wana? Quel secret? Secret liwa mtaye bango ka nzambe. Non, parce que balobi bien, liwa on ezaki normalité. Non, maman. On a sa puissance na bang. Maman, kolanda bata mokilité. Omoni ndenge zo potana na ba chaîne na oboye, malembe. Motute alobi osimbikisi. Motute alobi okenda quelque part. Même kolonzamba osala. Hôtel a D4 vandi. Et comme il pena que chaîne elle la grâce. Directeur général merveille. Oyo kabe mamakam ndenge oya mota kufa na famille te mota zali maladie te mota bela liboma tata moto na famille ke na ozo kisi na yeke ah merveille nga komi bo komi na la ngape fona ke zo moto so kabe liboma merveille bande ko wana na opesa bango ba mes condoléances nani ko yebisa batu moto azana droit ya ko bungisa mutu na mokili to benga ye mowe eza nzambe mutaboma mututi ndoki aboma mututi ndoki azani na droit ya ko souffrir mutu pourquoi nzoto onde to saboe to zakana eza divisé na trois parties corps âme esprit corps eza poso oyo ezonga mabele esprit ezali oyo nzambe atiaki gidaka biso etamwisaka biso âme eza souffle de vie mutu arécupéra yango ezaka nzambe donc mutu akosouffrir mutu so nzambe abe akufa te mais bino bobande kolia bato nde nini kolia bato te ezali kolongola mutu na merveille toso non toujours non peut ça explication parce que ils ont une question motu ya obso totuni pour que toute la connaissance non zela tant to banda be mission wana nde na oyebisa bato babomaka bato mpona na zala bref bato babomaka bato eza kaka alongoli na monde visible akomisi na monde invisible nayebi te soki na famille na bino déjà ekoma boperdai motu moko motake na toilette akemona na moni yo donc teke balongoli na monde visible akomi na monde invisible nzamba atiaki asala 30 ans na mokili asali 22 ans 8 ans etikalaki balongoli na monde visible akomi na monde invisible akoma Caïn mazo continuer ko exister akoma Caïn akomi kotambola ta mosusu yo oza ndeko moko na bengela ayebi te ke ndeko no akufa me bakuta ye na ye ah merveille kutu zene ne tikolo babo akufaki na yebi te so ba histoire mosusu mwasi mo akufaki mais mobali moko alingi apesi mobali on adresse aye pa na banga yo kuta bazana matanga ona oluka mari o mari akufa te kutu matanga to bato babandole la susu donc on eza ba mort précoce et yaka na otosa ba parente na kozala keto na kotambola ndenge nzambe alingi te nzambe asala moto na mokili fo moto banokufa à partir ya 70 ans ti 120 ans kala to anakufa na ba 900 ans mais lelo so moni moto akufi na se ya 70 ans
eza liwa nzambe te atambola malamu. Bongo maître santo to moni na eloko o lobi ke no eza na muntu akendaka par rapport ya kozanga buto c'est pas boti kozanga kotosa voilà ke eloko ya mutuka ekoma ya yo nde bendaka ba mort précoce osimbi parent na nzoto ozoswana na parent oza déjà condamné à la mort. Bible mtezo yebisa biso yango. Bible yebisa biso yango moto ya tosaka baboti te aza maudit par la mort. Bible mtelobi yango. Bible ebisi biso. Mais tant que comme la bino kama bosa ba sacrifice humain ya bana mike. Mwana muke imagine ndeti mwana muke aibi lote. Mais akende kana mbekara boy. Est-ce que akufara vraiment ou bien bokomisa ke pe un esprit errant? Te nga na yebi makambo na te makambo nga na yebi nasala sacrifice banyama mpo na landa nzambe ntango asengaki Abraham Isaac po Isaac azalaki mwana moko oyo Abraham aboti na mokolo na ye ntango asengaki Isaac Abraham azwaki Isaac atie ye na etumbelo mpo apesa ye mbeka nzambe ayebisi ya namoni pena olingaka ngai mpo tosi ngai zwa meme otumbela nga mbeka nde Abraham azwaki meme po apesa mbeka bando saka basoso bambeka mais bana mikete ba bébé. Merci beaucoup vieux santo. Mais tout le monde il est là au bongwani bon ton dimi bongwana na yo. Mais lu ko comme ça biso na ko bongwana na ko sala mba moko club. Nyonso na pona nini. Donc ozo continuer ko zana makamba ngotonde ni fungola biso na. Te sport eza mabete, sport eza biblique ko sala physique. Parce que mayele o ngana zwaki na ngina transmettre ngo na bato. Donc on a sala self défense eza jiu-jitsu, na sala judo, na sala lit na catch, ya on a lingi na former pe bato. Parce que ko former na nga ya bato, ndenge biso to leka na ba cérémonie, bango ba koleka na cérémonie ya honneur puissant de Seigneur Jésus-Christ. Cérémonie wana mususu te. Mais to moni mwana na yo pigeon, maître pigeon. Et que je salue en passant, tu as dit que tu as dit ya plateau awa okota ma pour la présentation à club parce que yendo babi ongo tike la maram to ebité marambo mais y est quand même déjà et sur salela cérémonie ce que cérémonie on ko refaire yango to ezaka la même cérémonie au salela ka yango ka otika na ma merveille nganja mbelera benga nga ezaki na force amututi nde na ebisio bana na propre biologique on a bota baza ba pasteur ba berger ba portrait ba évangéliste famille na nga mobimba pe za bongo mais bango te mutu ba bongo linga nga nzamba visiter nga na nzela ya mutu mususu ndi atindi mutu ana te ya nga na ba sonde na ngai na ba pongi na nga mutu ana zo ya ote ya ngai makambu ya pigeon nga za bo na club na osala aza président ya club wana. Siko nakovanda nanga nakotala makambo na ndosala nzambe pa ko visiter ezate ke ngai na forcer to na lobana e tika makambo wana ndenga bando mona ka to lingo sala boy to sambela to lingo bimisa boy to sambela to ye mo ka otala ka papa nga ko mino sambela ngape na koma ko sambela po soki abongwani dikolo pe lisu musique ko beta mabine ko binama ba ko sepela mingi ke bazwi lisu am moko su ya makasi. Donc c'est ça. Mais pourquoi choix nayo kasi est porté par ya pigeon yenda za la président ya club na? Oui tata zalaki locataire tanga vandi na mwana koli akiko luka penda ko futela. Tangu tata sombi lupango. Na somi na bandako. Atali ke mwana pe place ke futela akomi boss. Avoso mana lupango yaoza na de chambre salon oyo. Ovanda wana ti osomba lupango na yo pona ndenge na yebi ka lukara tonga ba predu banda ko étage quoi pona bato ba yebi predu te donc tant na moi na sali club catégoriquement faut na récupérer bana nanga ya za mona liboso et puis mona mibale avantage azana Turquie avantage brésilien voilà azana Turquie wana za mona nanga mibale bana na bani carrière nanga catch na zalaki na souci penzate na zala na bato ebele oyo nga na kobebisa mituna maoto na nazalaki na susi wana te mais tellement tombaki ya bango mibale kaka nde nazwa bango mibale siko ye tanga moni papa ni asali club loko aza pe na mbongo na obengaka ye pembeni na nga po ye alukaka sala makambo nyonso tu donc c'est ça en fait et puis nazopesa merci na grand maître Chaoné na 60 équipement ya judo na ya jiu-jitsu atindelinga na 120
mayo ya lit na ya catch o ya tindi et puis na ring ndenge eza déjà na mai na ba tapis sarlège. Merci beaucoup nzamba pambola yo na boseni suko pesa maître Tigre merci te alobaki na nga otinde la nga ba caméra maître Tigre lubaki zaba kuzinga papa social motomoko bien ya mazamba sila rasoloté ba merci na yo na pesi lisu merci na coach Kitenge ninga lobay na nga otinde la nga ordinateur na coach Kamtorio pa ba otinde ordinateur na maître parachute paragade à Sainte-Dose Sambapito Kikuya en direct de Paris na pesi bino pe ba mbote na bino belé merci susu ninga lobaki na nga otinde la nga caméra professionnelle. En tout cas, club Oyo ezoya makasi na ba partenaire nanga ebele na bosanité kopé sa camarade nanga tobima na nzela moko mo pote mona papa nanga nzeza machine de guerre Chao DT international DT a tous les DT international sauf Mototé en direct à Turquie bambote na ebele na bosani kopé sa te club to mutualité nga zaka nango zaba mutu zaba valer bambote ebele TP international bambote belé puis président Pigeon Vessador na yebi kozana biso dans 0 seconde ozokota na plateau ebangi sotene na lobaki bongo loba pe oyo ko loba po ezanango émission tozoleka na bosanité agence ya solo ozo pesa makambo mikolo yo kimba comme 3 ya boss Tango Kunku na bosanité directeur Diego Mbemba bambote na bino ebele na lingi bino trop agence na bino continuer kana ba sérieux ezali na makamba mbongo na makamba fret tozana bino même moral na ebike ma merveille yo boyeba que c'est aussi ces mission na ye na zo ya tikuna na agence po bo mona ye yem ta pesi opportunité wana na lancer agence fo bo sola na ye yende awa elle la grâce eza makambo ce qui a juste makambo na bino mais bo fepela Freddy Ngoma en direct des États-Unis, sapeur américain, chef coutumier, bambote na ebele, bon frère na yo, big manager na nga, oloba na ngai hotel nga 50 sur 20 na compte ya club. Na na posa déjà tito comme ba faire à février, donc ngati ba les 15 ans na obima Congo. Ba faire à février na ebike biloko ngo so ekomi na récupérer on na ya nango. Biloko nyo sauman lobi ezokoma kalate. Oui, biloko ezokoma kalate. Club comme nango au club sportif Temple Louge du Santos. Na français ali club sportif Temple Lumière de Santos. Donc yango wana. Oyo na président Pigeon Vessador. Mwana mutu amenisaka libele na pongite tala surtout ki libela amela yeti. Deux pas en arrière azongeli papa bango. Kitoko. Kitoko makasi. Alors, Maître Pigeon, déjà, ton invité, on a quatre plateaux, on a biso au Kota. Moi, je dis merci pas à mon grand frère propre, hein, babi, grand frère à beauté belé, Dadi Loussadiso, serpent de rail, hein, babi, hein? Moi, il y a pétrole, hein? Comprendre nga boss à sala moment donc na banga mwana bala rebelle bogar les sous koleka serpent de rail Dadi vous dit gros bisous na yo vous aura toujours wana maître boss na bois qui était o lukela makambo merveille maître boss le cœur de l'homme mobali ya mwasi na ye mwasi ya mobali na ye maître boss oyebi dia na lela fort ya kolobeza te do ba mbote na ebele place oza en direct des États-Unis na lela fort. Merci beaucoup pour le management et puis nenge ozo renforcer toujours elle la grâce na opesa ngo makambo continuer karaboy. Voilà. Merci beaucoup. Alors tout ça mana babi Maître Pigeon Vencedor. Maître Pigeon Boitard. Boitard les grands journalistes babi maman merveille babi yonde makambo Boitard devant moi. Bonne santé. Santé tokos pena tokos ya tokos. Maître Pigeon nabi ke bato lelo ya mususu ba komono ba liboso ba yo kaka mwana oyo Maître Santo bi le côté abimi ça parce que c'est pas pour toute la première fois Maître Santo aleki na kati chaîne Aime la Grâce TV malgré yo to bi déjà to rattraper yo mais lelo quand même to cotisio pour fungola pe ma solo mais comment on a eu quand même présentation les bosso à caméra et puis bande connaître sur bako landa biso. Bon Pigeon Pombayo Pigeon Vencedor babaka le Copperfield d'Afrique autrement dit 2600 giga balobi moto wa kangi angola wa melali bende en live yeyo Pigeon Vencedor. Bon lelo toza pena tout justement ko lobla presque mamba club oza mamba ya tempo da louche ya fondateur Santo Lumière de Jésus
Bon, ex toba ex wazalaki alias Santobi Lokota. Il y a comme lumière de Jésus. Bon, ils ont moi maman ils ont parti na biso mais to leka pona maman ni a club kalamite to banda ba activité ils appellent club moko et pesa maman na mboko na banzi batutu ils ont derrière kundinga club nene bandite maman beza pena kundinga na partout c'est pela que to banana kalamite to banda ba activité bo yeba ba programme nyos aka na si maman merveille. Mais nini ya sika oyo bino bomemi na kati ya club o parce que ceux qui bateau de fois pe bazoko se lamenter na ba club na bino awa ya Angola bozoko ka kopesa le meilleur na bino te et surtout totali lelo depuis quarantaine otozala nango makambo vraiment ya kati nde bozalaki vraiment ezali sous-sauté mais bino bo préféré quand même na ba passe oyo na ba carence oyo bozana nango na kati ya ba club na biso ya angolais boya kofungola sous club alors nini ya sika oyo bandeko bazalaki na ngo te o bino boye nango ya sika na kati ya club. Bon, selon Pena, nini nyos orozongo ka poko lobabo et sengara déjà comme on a eu mora live comme on a musala ndenge sala ma pause. Ouais. Moi je répondre la question na wana. Ya sika o biso to enango, to ena innovation moko boye. Kachera ko longa na club musute ya kota na club na biso. Il faut tout ça la transfert. Et ça déjà le quoi ce que ça a na kachi. Ce que au na club muso na club na biso to yamba oti. Ce qui est yamba yo, faut que na ba comité directeur ya club na bino, basa la transfert na yo, donc toujours somba ba katia net ba joueur. Donc loko ya sika to na ona catch, bana catch banda, ti le zalate yango wana. Et puis na pas na biso. Et loko msu ya sika to na ngo, longwa ka ndaku na bilamba na yo ya ndaku, yaka oya ku équipement, o s'entraîner nango, na équipement na to ndo koma kombo ya bato. Ce to komi kombo na yo. Au salle entraînement au tikango tous un bateau yo bata charger bando sukola lobiso ye o lati équipement so lingi okenda kanango e koma ya yo wana siko il faut somba po nyoso o ya okuta isa eloko ezangi zate donc club moko bien organisé très bien organisé ngamo na zana mutu ya tout droit ya organisation siko club aux a désordre ndeni. Merci beaucoup Santo. Alors pour toi aussi ça vraiment na émission na biso parce que déjà tozo kende vraiment na soukanango mais maître Pigeon na bi européen sa message nini amsoso ba communiquer européen ça ba programme c'est leur programme na numéro de téléphone to bité bozo recruter bozo salandeni pour que batu ba s'adhérer na kata club na bino amsoso mutu oyo c'est ça la sport ou bien na oya ko banda sport na bité ba modalité nini o boza nango pour que mutu ko s'adhérer na kata club na bino. Ouais, merci Pena club eza Gérald toza na boxe toza na judo, toza na jiu-jitsu, toza na lit et toza pe na catch professionnel. Bon, catch siko et pas ya moko fondé aligné ko former vraiment presque ba catcher te. Former ne pena presque ba catcher te. Aza ba catcher o baza na posa ba ya ba ko ya na bango mais il faut ezalaga ba catcher moko o baza déjà na ba fiche na ba ko sa ba transférence to ko so ko po ye pena o inviter marambo wana. Ya ba activité nan pena to bandi ba activité te. Kalamite to banda ba activité to pesa pena nos kaka ko annoncer maramndenge e rezalela. A profiter kana pesa mbote pa li passe na avantage les brésiliens na pesi tigo kanga la place azali bambota trop na mon pe choucha mabele et mon père DT Chao place azali bambota trop sans oublier zéro faute en plus na pesi mon père balobi Freddy Ngoma le coutumier balobi wana pena papa o azo contribuer na makambo ebele en plus ba donateur ba bato baza na posa ba contribuer ba aider boya numéro to pesa moko fondé lumière a pesa no numéro ya club pour bon numéro o yanga moko pomba vencedor ezali 931 82 97 69 931 82 97 69 wana omoni ye moko pomba direct personnel. Bon, marambo ezali affaire to beta pe lisolo kala mingi te to na émission mususu bo comprendre marambo libende zanini marambo affaire zaneni à live. Voilà. Merci beaucoup, vraiment, leader Pigeon. Alors, tozongi pas ya maître yemoko maître nabi mato tozo qui n'est vraiment na fin à émission nabi donc to chuter vraiment nabi te message nini ngaza na posa ka opesa message pas ya maître Mabokoto mo na maître Zombi de Kibambi et to moni pe avo bayaya na kati parce que bangonde oyo baza ko ça quand même fierté ya catch congolais angolais en même temps mais yo iso bongoli motema okimi da monde na bango message fort na yo lelo e cause ani liboso ya écran pour que balanda yo message fort na ngezali nzamba lingi bango balukelo nzambe en tout cas mon frère Mabokoto mon frère Zombi de Kibambi mon frère Vobayaya bolukelo nzambe alingi bino mingi mon frère Matebu mon frère Zulu Niao
nzambe alingi bino mingi bolukelonga nzambe bokoma kosambela nazo bakisa su numéro à part numéro à président tam sokobenga numéro à président l'équité ba numéro na auto zo pesa eza pe na WhatsApp na liboso focha plus 244 927 wana ezali numéro na ngai 927 32 94 34 927 32 94 34 au plus 244. Il y a présent Pigeon Zali 931 89 97 69. Donc deux personnes en sont bengi moto yebe atachitité yebe le côté il y a cause formation kitoko pour ba grand formateur bazali na temple louge ba grand formateur bazawana na formateur muso auti Congo azali ya pona compte ya lit na catch na formateur muso azalaka awa pona jijichu na formateur muso pona judo na zui bato ba yebani te po ezala ke o alongoli bete boya bozwa formation kitoko oyebi te yaka soki ozaka na club mosusu il faut koyebisa club na bino pe koyebisa biso ezala judoka ezala jijuka ezala liter ezala kache tokosala transfert po toye na nouveauté po na kobongisa pe kovaloriser modalité na biso il faut tosala transfert po athlète aya donc c'est ça nyonso to etikali na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristu bozala malam malgré cameraman na nga Rossi na lela ofo boga Rossi mama na boga donc ya zali elo en nombre donc anda na sima caméra bambote na ebele na pesi mbote na moko mama merveille nzambe oyo nga na sambelaka apambola bino akokisa baposa na bino apesa bino nyonso bozoluka chaîne auto ebike lelo lobi et comme monene par nom puissant de Seigneur Jésus qui na lobi lokola prophète amen amen obanda ko envier mon prophète merci beaucoup bosani mutu moko président ve piton ki kalambata na me bosani ozo problème ya omoni maman merveille nanga na bosana omoni bobo mona déjà tous les quartiers au monde na ça a déjà transfert il y a fondateur il y a club amnene deux clubs ya mineno eningisi Angola union na super union fondateur na bombe na sali de lettre transfert na ye azoya temple louge du Santos azoya déjà na club na biso to ça déjà ma transfert ne to ba soki et au senga combien biso na pigeon nanga tozaba na union tolongo union te malgré ba parcours mais club auto sali ezali ba descendant toujours ya union tant que union dans la réunion ma camion so ba manifestation to ko participer après ça biso merci beaucoup président Nounai na sepeli ya trop 5 étoiles vieux pito ki kalamba ta papa Wemba Antonio Vemba aza déjà libanda bato balobaki bomeli c'était bolie c'était o via obimata via za libanda yewana na PTP ya munene ya 5 strela. Donc merci beaucoup na senginza mais merci pour qui ba prière na biso to bana obunda mingi pona papa wana. Très gentil. Merci beaucoup. Donc on a peine à profiter quand même que ça merci pas papa Wemba babi depuis Fukaouma zalara toujours wana le vieux Nestor Nestor papa Wemba donc depuis Fukaouma zara toujours wana pe pona opesa biso ba force na profiter pe quand même pour papa Wemba on ba Hollanda na ka avec kalambata na bi ke kalate to ya mope na plateau oyo lobela surtout ma club ya Union ya Union vraiment na super Union to rozayo vraiment na kati ya plateau oyo donc déjà annonça ki yango pe to rozayo na plateau pona meka ko expliquer pourquoi ba catch komi mayuya tantôt plutôt to comprendre. Alors merci na bino so bo pesa biso attention particulière. Bozalaka wana, vous abonnez massivement et que ça biso bolamu mingi. Papa Mitterrand, Israël Mitterrand. Papa nanga mazalaka wana pour nous soutenir ngai vraiment merci beaucoup et bongo na bosani te babi Dani Kalala de London tonton moko vrai asola bien Godard Eliko le vrai parisien zala toujours wana parce que nyon so pas na yezala vrai na lingi bino mingi biso na bien santo et puis na moni pe maître pigeon to pesi bino au revoir to linga bino mingi ciao. Abonnez-vous massivement na M la Grâce TV chaîne moko ya bien oezolo ba makamba bien oezo lakisa ba image ya bien bino mo bozo monango bo s'abonner belé ba fan nyonso orgazi o bolinga ko orgazi bozana besoin
actualité orgazi, bo s'abonner na M La Grâce TV, beaucoup mon ngai na M La Grâce TV.